Bonjour la famille, soyez les bienvenus na Elambeli ya Banapoto. Abonnez-vous massivement à Marie Grâce à Lokapimbo YouTube na biso. On a une affiche, il y en a qui sont des affiches, mbis na biso. Mbis na te ndembi naniki eza déjà unika naniki ndembi naniki na te pilipili naniki tangawisi natie moi babosa gomono eswi na ai bilo na cha citron na cha muscade all pepper season na chicken powder na munga ce qu'on a mélangé achini nanga awa nikaki niki yango pene nikama makasi te c'est bon naotia huile c'est bon nati ok parce que nalingi mbisi nangi esala couleur nati yango mokie mbisi nangi esala couleur koleka pamba nati opepa sizo na otia yango mélange yango opepa si paprika nati paprika mélanger et makasi te na obakisa on a na saisonnement na biso natia ngo na pembeni mbisi na biso yango malwa mbisi na biso eza malwa yango oyo andina okofina citron tina citron na mbisi na biso citron ekota na mbisi na biso. Après citron, non nika muscade, non râpé muscade nanga. Après citron, nazo râpé muscade nanga. Râpé muscade nanga. C'est bon, on peut râper muscade. All purpose season. All purpose season. Atiango na mbisi nga. Cuillère mokie moko. Biso tolamba déjà. Toyebi na mpo. Parce que nazotia nini chicken powder nangai. Chicken powder nangai. Allez. Na chicken. Na ocha munga. Ibeleti. Na mélanger saisonnement nanga na munga. Saisonnement nanga na munga. And this song of fun is ringing. Hello, Mama Rudy. Let me call you back, alright? Okay, thank you. Allez. Abandon chango na mbisi. Asopi yango na mbisi.
Supi na mbisi ekota bien na mbisi na ngai, ekota bien na mbisi na baloli so mbisi na nga na supi lisusu assaisonnement na ngai. Allez, asizbe abandi lisusu kotia allez. C'est bon. Allez, c'est si cool, Chika musiko assaisonnement ekota na kati. Allez, mbisi na biso nde na assaisonnement yango. Siko na chika assaisonnement ekota na kati. Après, totomba yango. Otika te ba 30 minutes, hein. Tiki 30 minutes, assaisonnement ekota. Merci. C'est des choses vraiment, et vendez-moi 20 minutes caca. Vendez-moi belé, moi 20 minutes. Koto, tozo tango. Tango na talaka. Meleki monene, je sais pas ce qui est kota ndenge mais la tiango kaka. Wow. Tanzango panza. Samto. Epandi déjà bimisa milinga. Abonnez-vous massivement na Marie-Grâce Maloka Pimbo, la servante de Dieu. On a besoin d'exhortation, tout sur la Bible. Donc, c'est ça. Pas que l'amour couleur. Tout balola mbisi na biso to tia susu po ekangama te ezika te. Tia yango lisusu azongisi yango. Wow, nalinga place na mbasali te ezala te. Pesi na biso ekomi ngambo oyo déjà c'est bon, tobaloli sikoma ngambo oyo. Lotia boye mpona linga ekangama te, ekangama te. Baloli sikona ngambo oyo. C'est bon. Mbisi na biso ebeli, mbisi na biso ebeli.
tolongola yango sikoyo. Moto emopanza miso ndenge nini nga nalingaka na bukuta moto. Ça, préparé par Sœur Marie Grâce. Le goût de ça, préparé par Sœur Marie Grâce. It's done. It's done. Look, our fish. Wow. C'est bon. Yango. Bilona to saila ki yango wana. To bombi lo te. Bisna biso yango. Aïe. Écoutez ça. Abonnez-vous massivement à Marie Grâce Taylor TV. Merci.